Libota Nzinga, Libota Kiangala, Libota Nzau, Mama Beki Miala Elizabeth Beli, na Mama Doneta Nene Makubikwa bazali na mawa ya koyebisa bino sango ya liwa ya ndeko na bango, papa na bango pe noko na bango, na kombo ya Nzinga Kiyambu Pedro alias Pezi, oyo akufaki mokolo ya dimanche le 17 mai 2020 na ngonga ya 4h du matin. Nzoto ya Mowei ezali na morgue ya Kimbanteke na hôpital Kimbangiste. Bongo matanga ezali to ezwami na lopango ya Mowei na balabala Kingabwa numéro 9 na commune ya Masina, quartier sans fil. Nzoto ya Mowei bakobimisa pe kokunda yango mokolo ya samedi 30 mai 2020 na ngonga ya 9h juste kuna na cimetière ya Kinkole Nouvelle Cité. La famille Nzinga, la famille Kiangala, la famille Nzau, Mama Beki Miala Elizabeth Beli et Mama Doneta Nene Makubikwa ont la profonde douleur d'annoncer aux amis et connaissances la mort de leur frère, papa et oncle Nzinga Kiyambu Pedro alias Pezi, survenu le 17 mai 2020 à 4h du matin. À présent, la dépouille se trouve à la morgue de Kimbanteke, précisément à l'hôpital Kimbangiste. Et le deuil se tient sur l'avenue Kingabwa numéro 9 dans la commune de Masina, quartier sans fil. La levée du corps ainsi que l'inhumation sont prévus pour ce samedi 30 mai 2020 à 9h juste pour les cimetières de Kinkole Nouvelle Cité. Ce communiqué tient lieu de faire part. Famille Nzinga Kiyambu Pedro tozopesa message oyo na bato nyonso bayebi papa Nzinga Kiyambu Pedro aza suna bomoi te, biso bana na ye Beli Miala, Nene Makubikwa, Pati Nzau, Pauline Nzinga, Chimene Nzinga, Sonia Bafiba, nde topesi message oyo na bino nyonso oyo boyebaki papa Nzinga Kiyambu Pedro aza suna bomoi te, atikaki biso depuis dimanche passé, aza suna bomoi te, eza baninga na musana IBTP. Papa Nzinga aza suna bomoi te, esika nyonso asaka musala mécanique na commune ya Kishasa na Chela na Bolobo. Papa Nzinga Kiyambu Pedro aza suna bomoi te, mingi bayebi na kombo Albert, mingi bayebi na kombo Lebela, mingi bayebi na kombo Pezi, aza suna bomoi te. Tolingaka to informer bino boyeba kore ma samedi ndaye na cimetière ya Kinkole Nouvelle Cité, tokunda ye kore eza na morgue ya Kimbangiste eza na Kimbanteke. Donc tolingaka to pesa to communiquer bino message po boyeba ke papa Nzinga Kiyambu Pedro aza suna bomoi te. Merci pona oyo nyonso bakoyoka communiquer oyo. Nzambe apambola bino na kombo na Yesu Kristo. Amen.